Yabiso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo detango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika towuti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli kimbanteke tozozela bango bamisusu kama bango batika bo yango peka ke ko biso c'est juste tozo regretter na comportement ya Junior Nemandema parce que ye mutu azana na ndenge tozwaki ba information régie des aussi à régulariser la situation na ye avec sambongo na gouvernement provincial et mbongo tozo souffrir même régie des eaux peut que to zonga ba futi na ye service technique yo sala te DG ya régie des eaux et sengeli aye ka juste que ba bon c'est la biso nzela parce que trafic est vraiment dans cimetière awati to comme centre-ville to comme ko dépenser ba 4000 francs aller-retour 8000 francs bon sikoyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo detango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso mbote na balandi na biso nyonso ya biso podcast TV kande na mesana ko ebisa bino ke TV moko batebele c'est-à-dire boza ebele devant ba poste télévision na bino o bozo landa édition na biso ya mokula lelo. Oui, c'est bien moi votre humble servante Prudence Ngembe, la petite aux yeux bleus à la taille acceptable autrement dit originale. Et en tout cas na saluer ba fan na biso nyonso ya biso podcast TV kande boloba ke original zonga lisusu o l'exception ko découverte ya Kimbonseke. Toza précisément awa na Sainte-Thérèse to bande la découverte na biso awa et puis to ke nango ti na kati ya cimetière ya Kimbonseke kande na mesana ko yebisa bino ke nulle part ailleurs chez ya biso podcast TV nde bozo ba nostalgie ya kitoko nde bozo ba information vraie. En tout cas na saluer ba fan na nyonso précisément le maître JC Kwedituka Makwiza le papa que j'aime beaucoup le papa chéri je le salue à passant et to ko ta bongo te sanke na saluer ba boss nanga tel que mon boss Yannick Malundama moi na Londres ya Tongo ainsi que mon boss live Roni Malundama na saluer bino na musique sika bozali et to koba ato banda place to zaawa na s'intéresse et to kenongo ti na cimetière à Kimbonseke. Merci beaucoup Bolandi biso juste après by image. Yabiso yi on a peuple congolais kitoko oyo biso na biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo detango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika towuti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute batoye yabiso yi on a peuple congolais kitoko la armée du Sali, si vous voyez bien de l'autre côté, EP1 et 2, PC, et puis de l'autre côté, armée du Sali, école maternelle, Kumba Ndilu, Toza vraiment wana. Et quand on a domaine où on a nostalgie, Anzela, ya Kimbonseke, je crois que dans l'émission tous les ressortissants, il y a Kinshasa, il y a Njili, il y a Kimbonseke, toujours la Sabine bon on a n'engé presse et comment, bien on aime pour juger bon na souka, boye ba est-ce que ils a bien, ils a délabrement avancé, tout comment. Et en tout cas toujours continuer vraiment. Quand on a domaine où on a bien mon beau c'est la comme témoin miss na binonde et juger quand on aime c'est bino ba ressortissants nyonso ya Kinshasa.
ressortissant nyonso ya njili ressortissant nyonso ya kimbonte ke bo se manifester na kati ya biso podcast TV na nzela ba j'aime na bino na nzela ko s'abonner na nzela ko partager na nzela ya ko liker donc bo suka kaka na ko tala te tant bozo ba information vraie bozo biloko ils ont faire plaisir bino en tout cas ils ont faire plaisir bino plutôt bozanga te ko mettre ba j'aime surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement bo s'abonner puisque ba édition ya boye nulle part ailleurs qu'à cacher Yabiso Podcast TV. On a tout continuer et merci beaucoup. Et na arrêt l'Angeloise, si vous voyez bien derrière moi, na CNZT wana bar l'Angeloise et Zakawana. Levé l'Angeloise autotique biso déjà un mois et demi passé paix à son âme. Donc entrer au moment ya munene et ça entrer eketi na terrain à quartier 4 na quartier 3. Et puis liboso na nga direction munene eketi na mosquée et puis bimiti na ba monga kuna ba terrain 6. Na liboso na nga kuna toza na église ya le pasteur de la foi que je l'ai sali à passant. Na basa tante wana donc église na ye ya wana et tozo kitamukie vers arrêt dokolo to ça la peut découverte nango. Merci beaucoup. Oui, si ko toza bongo na arrêt dokolo obino boye baka et na ngambu wana eza chambre froide bisika dokolo ezalaki chambre froide ya wana dokolo ezalaki kuna et puis liboso na nga boye na nzela o eketi eke obwaka na église ya Saint-Martin nzela o ekendati quartier 13 et puis nzela o eza après station ezali nzela o ekendati na wenze ya liberté. Oui, donc na minute toza vraiment na dokolo na bino botika kala yango yo arrêt dokolo yango bozomona ba inondation mituka donc nzela pena ebeba makasi. En tout cas, la moto va comme ebele. Nzela kutu liboso kuna bino bomona ezara sous malamu te. En tout cas, mawatro. Yango est vraiment nécessaire de voter ba député na biso ya Tchangu tel que mon honorable Jérémy Balamatondo que je l'ai sali à passant. Babi motomoko bien na kati ya Tchangu, motomoko bien na kati ya Njili. Merci beaucoup et ça la descente tina na église ya Kimbangiste, hôpital ya Kimbangiste. Et puis entrer à Wenza Mobutu botika kala bomona pe yango ndenge ekomi. Merci beaucoup wana na le kapsu bongote sans que na saluer Jiking Babi Jiking yonde les grands ingénieurs na kata ya biso podcast TV Londres et na saluer mère boss Laurent Matuila Babi maman moko bien maman sociale wa mataka avion le roi muto mata mutu kwezo kende njili kimbatseke masina mama umela na ngwende na yo na saluer bisiko zali et na bosante ko saluer Matu Matuila Babi mi amore et na bosante ko saluer Monsieur Michel Mbanzani Babi yonde misapiankolo le grand prêtre na kata njili. C'est toi na saluer na mosika. Merci beaucoup à suivre. Yabiso yi pona peuple congolais kitoko. Bongo na frontière penza ya frontière Kaboli commune Njili na commune ya Kimbonseke. Si vous voyez bien et terrassé en yangoyo toza penza likolo a terrassé to telemi kunande bozo mona liboso nanga terrassé yangoyo terrasse bino boye baka frontière Kaboli Njili na Kimbonseke bino botala ndenge komi bino mo juger bon donc il s'est délabrement avancé. C'est pour cela nazo boua kambela c'est très important to voter ba député na biso pona et bonne marche ya commune ya Kimbonseke pe na commune ya Njili et na sima nanga kuna tozomona terrassé yango et de l'autre côté tozomona balabala wa munene wa Mobutu place to banda ko simba basaka fufu babiloko akoteka yango wana et liboso na biso tozo continuer kaka na domaine toza nango ya nostalgie. Je crois bien Njili na biso esuki awa et moi découverte ya Njili na biso esuki awa siko tozo kota bongo na commune ya Kimbonseke pona ko banda découverte na commune ya Kimbonseke pe ko talisa babisika ngo ndenge zalaka na ndenge ekomi. Merci beaucoup et wana na bosanité ko pesa lisusu mbote na ngai epa ya Pima Mantwila mwana Chypre babi yonde mama kulutu ya bana. Merci beaucoup na saluons na mosika.
na biso ye pour na peuple congolais kitoko ouais, c'est tout ça bongo précisément na hôpital ya Kimbangiste so bomoni bien liboso na kuna hôpital Kimbangiste de Kinshasa. Donc to za vraiment wana église Nzambe malamu etikali déjà na moi sima kuna je crois bien so bozomona immeuble moko liboso kuna. Donc église Nzambe malamu etikali wana maintenant to komina na hôpital ya Kimbangiste et puis morgue nango etikali kuna côté ya église Nzambe malamu nde tozo afoncer ti tokesuka na cimetière Kimbangiste na domaine ya nostalgie na biso. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement. J'insiste, vous s'abonner, vous s'abonner, vous s'abonner. Et bien d'ici la chose c'est Sabino, vous avez commettre j'aime Nabino. Et na sanité ko saluer les grands maîtres Mukumbusu, mon vieux José qui sauve, plutôt et moi Nanji la Tongo et puis moi na poto ya Tongo que je les salue à passant. Merci beaucoup à suivre. Yabiso yango oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo detango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli. Ouais, si tu as bongo na arrêt RFI, ici pendant Otozali. Si vous voyez bien, magasin bozomona oyo, eza bisika au bar RFI zalaki. Le bar RFI zaka awa, malheureusement kufa nango, nde ba chino ba ya ba soma place nango. Arrêt au bozomona RFI mpandi wana kanza ya wana mpandi wana et awa avec bar ya RFI. Rango yango ndeka bozomona donc délabrement avancé quand on est dans Zoloba, on commis mawatro les endroits marécagés au côté donc mituka ezokangama donc ça ne va pas là vraiment exaté il y a autre boua kambela c'est très important il y a qu'à voter tant que vous votez la malamu nanyo beaucoup voter parce que na kata commune ya Kimbangiste ba député pe bazana bango mais botala nzela surtout ce comme liboso kuna donc matro bo mona kenzela eza souté ba prince ezali sou malonga te bukani mitukezo lekate ba moto zo lekana ba risque donc il mawa trop. Merci beaucoup et toujours ça la peine descente na biso quand on est toujours que toujours continuer tina kati ya cimetière ya Kimbangiste. Merci beaucoup et wana na ko leka sous bongote ça que na pe sambote nanga et pas ya mon vieux de kati babi le grand docteur na kati à Paris na kati à Panama et le docteur Séraphin Louvedi là motomoko bien en tout cas na lela ya dégâts. Merci beaucoup papa Oumia na ngwende na yo na salio na musika bisiko zale. Merci beaucoup à suivre. Bongo na wenzangando nous avons vraiment juste na venir Gombe Matadi yango hôpital à INSS au binos tuboyebaka yango yo et puis na ngambo toza bongo na wenze ya ngando donc balabala colonel Béa Gombe Matadi yango yo et sika ma sœur et Marie-Jeanne avant que je le salue à passant yango wana na saluer mon papa d'amour le papa Billy na saluer na mosika avenir na bango et yango vraiment et tozo mata bongo tito kende Ahmed du Sali et puis Basembaga et tout consort jusqu'à ce que tokoma kuna na cimetière ya Kimbangiste quand na zo sabino de bomo na nzela ngo déjà ndenge koma nzela zaka malamu mais lelo nzela ebeba nzela koma délabrement donc il y a pas moyen population ya ngandu ezolela
population ya Kimbanti que ezolela parce que banzela ezate bazobwaka mbela na gouvernement bazobwaka mbela na ba député basunga bango pona nzela o mama musu bazokota likola cimetière koke côté kato mususu na gambela koke kato mususu na wentazanda munene mais il y a pas moyen nzela o leka ezate ba mama ba papa ba bokola bana bango na mumbungu na bango population vraiment ezolela en tout cas avant de commencer cimetière Kimbanti que tu reçois quelques habitants ya Kimbanti que et ba meka mukie ko cette demande na bango et pas ya batamité mamalamu et pas ya ba ressortissant nyoso ya Kimbanti que ya ba député na gouvernement ainsi que mokonzi ya mboka atali la bango na likambo oyo. Merci beaucoup. Yabiso yi pona peuple congolais kitoko. Ya biso ya moyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli na sikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya biso eye matoye yoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko mosika esensel tokomi mingi ya koloba eza te mingi ya koloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli na sikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya biso eye matoye yoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko mosika esensel tokomi mingi ya koloba eza te mingi ya koloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli na sikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya biso eye matoye yoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko mosika esensel tokomi mingi ya koloba eza te mingi ya koloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli na sikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na ok siko toza bongo na église ya Sembaga yango oyo liboso na nga kande tobaki toza vraiment kana prince ya ou ekendati cimetière na prince ya Kimbanti ke église na biso ya Sembaga yango en tout cas noti koyebisa bino population ya Kimbanti ke en tout cas ezolela population ya Ngandu ezolela par rapport ya ndenge baza babimaka tongo babimaka 4 bakenda koluka mbongo pour obtenir de quoi à survivre mais eza pasi parce que prince eza sous malonga te mituka eza sous ne place à koleka te ba moto ezoleka na risque donc ezopesa pasi yango population et l'élite koleksa micro na biso et pas ya habitant moko ya Kimbanti ke pona ko présenter ba doléance na ye. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Gabriel le papi.
Papa Gabriel Papito Mounio na Katia Kimbonte ke o mekamuke ko pesa plante par rapport ya nzela na bino oyo puisque population Kimbate ke vraiment ezo lela par rapport ya nzela ndenge komi na bité ezo lobela bino nini ezo sala bino ndenge nini. Bon, eza penza passe pe mawa tozo déplorer ba acte oyo tozo yebate soki mboka ngo tozo kende wapi au juste. Et pour na biso ce juste tozo regretter na comportement ya Junior Nemandema parce que yé mutu azana na province comme azana parlement kuna na province et décideur aussi na ndenge tozwa ki ba information régie des aussi à régulariser la situation na ye avec sa mbongo na gouvernement provincial et mbongo wana ba affectango na nzela makala or tamba buki nzelo ezaki affecté na makala te alors que biso sko tozo souffrir même régie des eaux peut que to zonga ba futi na ye service technique yo sala te DG ya régie des eaux et sengeli aye bana kozlanda suivi et pas ya ba service na ye service commercial les eaux ko senga ba facture to futa ba facture mais azo ko jamais ko régulariser technique na ye et ezo sala pe défaut maintenant actuel boule obetate mokomona nzela etondi na mai alors pour nzela vraiment mutu mususu te to ko laksa musapi soki Junior Nemandema te parce que yende azo ya même banga obozomona bafundani mutu abuaki mabanga na volonté na ye Nemandema ke funda ye par rapport à ni alors azo sale le côté soit disons que président ya parlement ya gouvernement provincial alors Njela Kimbante ke kufi ezalaki en bon état ezali gouvernement mutu a décidaki régie des eaux a sali canal na ye zata na futite ko banana terminus tina dokolo eza na futite. Ok, merci beaucoup Papa Siko na par rapport à doléance na yo malobani okotina na gouvernement soit na ba ressortissant nyonso ya Kimbante ke soit ya Kinshasa. Bon maloba ezalaka juste que babongisela biso nzela parce que trafic eza vraiment impossible pour nako exploiter nzela oyo kobanda cimetière awa ti tokoma centre-ville tokomi kodepense ba 4000 francs aller retour 8000 francs bon sikoyo toko vivre ndenge nini ye gouvernement abatisa ta salaire te misala eza te mutu a dépassé 8000 9000 francs na journée à cause ya nzela babis oyo meme ye omonake na zandu kuna batie ligne Kimbateke mais esukaka na Sainte Thérèse ekomaka te alors biso toza na Kinshasa to toza na Kinshasa te toza na Congo to toza na Congo te mais na balemba banzele zo salama ya makala et salami o ezaki malamu mbongo na ngwe bimi eke wapi Gentili Ngobila il faut se justifier alors on a kolobaka ke non bonne volonté ya musalande hein tango président Zali eza président te mutu akoyati awati na ya gouvernement provincial ezani donc gouvernement provincial esengeli en plus OVD to na confiance na été parce que OVD office de voirie et drainage musala na ngweza te donc il faut soit bazong sa musala na office de route parce que yende mutu peut-être to copie ko expérer mais par rapport à OVD partout il y a des plaintes mais pour na banzela tozomona nzela tozomona ba côté musu ba osala alors Kimbanteke tozozela bango ba misusu kama bango ba tika bo yango peka ke ko beta bango tozela bango ba ko kosa na loso na polo na nani kalatawa awa na enrôlement ba yeti mais ba misu bazuyo ya bango tozela bango ba bongisa te. Ok, merci beaucoup. En tout cas, Papa Hermon, ce qui a mérité que moi, mingi, pour comprendre kaka, a ça émotionné par rapport à Nzela, ndenge komi. Yango na obu akambela, botala nani oboko ko voter. Na Kimbante ki awa ba député bazali, mais botala Nzela. Donc il m'a trop population isolée là. En tout cas, Papa boa kimbela na ye, na gouvernement aboa kimbela na ye, na bato ya mitema malamu, na ba ressortissant sur ya Kimbante ki. Pourquoi pas ya kini to ya RDC. Donc il botala Nzela oyo, botala on a likambo oyo et rozalape malamu mingi. Merci beaucoup. Surtout Junior Nemandema. Mais c'est Junior en tout cas et tala likambo oyo tala population n'enzolela matro. En tout cas to bongisa yozala malamu mingi. Merci.
bongo na institut ya Ndamaemba Ahmed Sali ya Kimbontseke totelemi penza wana nde tozosala pe découverte ya esika oyo institut oyo ya Ndamaemba bozomona oyo eza ekole ya kala makasi oyo elekisi bapapa na biso elekisi bamama na biso elekisi biso bato mpe lelo ezolekisa bana na biso donc institut moko vraiment ya malamu mingi en tout cas coup de chapeau na basalitiste nyonso et kaka na domaine toza nango nde tozokende vers cimetière Kimbontseke toujours tozokontinue mpona kolakisa nzela ndenge ekomi délabrement kaka bamoto moto etikali koleka na esika oyo donc ti awa moto bamituka ezokoma su te nde population ezolela bato baza na difficulté ya makasi nzela oyo epasuki boye ndenge nini nameka moke kotalisa balandi na biso nyonso ya biso podcast tv nzela oyo bato ya régie des eaux nde bapesaka mbongo na bango na gouvernement bapasolela bango nzela oyo mpe balekisa batio na bango ya mai na se ya mabele banda bapasola nzela oyo ti lelo bayaka kobongisa yango te nzela wana bapasola ebandi kocreye badega malembe jusqu'à ce que tokomi esika toza lelo ekomi mbula soki ebeti en tout cas nzela oyo eza na risque ya makasi en tout cas ça ne va pas na nzela oyo il y a pas moyen na nzela oyo yango ya biso podcast tv etikalaki nsima te ekitaki bongo sur le terrain mpona kozwa bainformation vraie bainformation réelle mpona kotransmettre epai ya balandi na biso nyonso pourquoi pas bana mboka nyonso e bato ya mitema ya malamu mpona koluka solution na nzela oyo wana tozofonce vers cimetière ya Kimbontseke toza vraiment juste na école ya Ahmed Sali institut ya Ndamaemba. Merci beaucoup. Ouais, en fait, comme on a terminé déjà ya Kimbontseke, nde bozo mon a terminé si yango yo, nde bata moto baza do terminé c'est vraiment yango yo. Nzela o eke boye kenati oke bima na brasserie. Soro koti kati cimetière boye, oke ti na ba Gethsemane kuna bisika ba bondelaka. Et soro ke boye tout droit boye ti na ba wenze ba biela Égypte kuna ba cité panga de Nazareth nde boye. Et en tout cas édition na biso tozo ke déjà ko chité et toko chité bongote sans que na pesa mbote nanga et pas les grands profs Malik Kizoa babi les plus beaux du complexe scolaire Mama Dele na Kasavubu babi so za posa mo annonce doit mayele nulle part ailleurs chez monsieur Malik je le salue à passant et nazak nga mon côté na si ma caméra toza bon na trésor onema Mobala Miji, en tout cas, on a souhaité ses condoléances parce que c'est un grand frère naïe. Et nous avons un journaliste à Makassi et puis nous avons un guide à Makassi à mon côté. En tout cas, on a l'examen micro dans les bango et moi quand on si madame Moussousou a mekapé moi ko saluer ba oyaye comme d'habitude quand n'engé zalaka et après de to côté dans quatre cimetière pour na ko chiter. Merci beaucoup et on a l'examen micro dans et pas ya Chada Diavita Mwasi Nzambe. Merci. Balobi Chan Ezaka Kamoko Podcast TV number 1. Beau s'abonner massivement et pesameli bongo na votre humble servante Chada Diavita autre maudit Mwasi Nzambe et voilà et na kozang ça te ko pesa mbote na nyonso bazolandanga na musika na pesi mbote na ye moko bona Maemba mobala pembe balobi mwana poto ya tongo Alpha bona Maemba bambote na pesi mbote na ye moko balobi Hervé Mbanzani bolo yang na pesi mbote na bienvenue Luola na pesi mbote na Chantal Mafera talaka na lelo fort bongo na robosa na te na ye moko Nancy Mpudi balobi zande kiti na kibentel morde a ma papa nde ma papa ya solo et bongo na ko zong salsus micro na. Merci en tout cas. Tout ça l'émission Banda s'intéresse comme na terminus awa. En tout cas, tout ça les sengo mingi bomona kisasa obotika nenge koma. Yango wana to miko sala moi reportage yo bo s'abonner mingi bo tiaba très bien na bino ba OK na bino pona kotala kaka pamba te bo s'abonner pona chaîne biso yo zo batu mingi kotala quoi. Na kopesa mbote na diesel Nimi de Gaulle
l'homme au projet d'avenir. Objectif 4 millions de pilipili. Voilà, 4 millions de pilipili. On a souhaité qu'on passe aux Akuna. 4 millions de pilipili. Déjà, tu as dit que Bangé est côté dans la dingue de Bilanga. Na bosani te moninga to kola na Serafel Ouvedi là, les grands docteurs na Paris, na Eli Louvovadio. Voilà na pesi bango mbote mingi. Na Parisien du moment Achille Yango, sans oublier Yannick Moussanji, na pesi bino mbote trop beau s'abonner na chaîne oyo, na zanga moko pété, na zana petit na biso awa grand journaliste bo moni pe azon fanzi na awa Arnold, na pesi Arnold Bod na pesi miko à Robert Oya. Ah, merci beaucoup mon grand Yango. Ma Sibino Mbote mingi na ba abonné na biso, il y a chaîne na biso, il y a biso 4 Post TV, oh vraiment ezolandama partout dans le monde entier. Je sais que vous avez déjà on a connecté, vous s'abonner massivement dans notre chaîne, il y a biso 4 Post TV. Et na pesi Mbote mingi na Boss Live na pesi vraiment ba Mbote ya mingi, Boss Live esika ozali, babi yopeka lokola bango Boss Live. Elle a pesi Mbote na mon grand frère propre Pichouba Louesika Ozali et ma grande sœur Odette Mouilou depuis Belgique n'a pas Mbote et Belé sans oublier groupe cinématographie Parousia. Et je salue encore mon artiste préféré de James Malenga. Bye bye vraiment. On est à la qui te le bel vraiment émission Nabiso Bomoni nostalgie Nabiso ya Kimbanseke vraiment dans 5 ans la bande ya Kimbanseke population ya Kimbanseke beau voter vraiment utile et beau voter moto azamwana ya Kimbanseke pour na kolobela biso botalaka vraiment binomoko c'est mawa mingi vraiment. Merci beaucoup. Nazong ici, Panamoko la petite aux yeux bleus dans la taille acceptable, autrement appelée original. Nazong c'est les micros, Yemo Apanzanteke. Merci beaucoup. Et on a aussi Kolanda, journaliste à Makasi, journaliste à Pifo, et on a tous autres bongo na kati ya cimetière et ya Kimbanseke. Merci beaucoup. Action. Ouais, le voilà si côté aux bongo na kati ya cimetière ya Kimbanseke. Quand on a qui podcast TV et sa meilleure chaîne où il la bino ba action vrai où il la bino ba nostalgie à solo où ils attaquent muto lo baka ka ba image et mon anati non biso pena toza na kati ya cimetière ya Kimbanseke quand de bozo mona ba tombo ndenge koma bino mo botala bino mo juger bato bakunda dans la minute ko bakunda ali susuti ezo lekela ngezo sala ngane émotion na kati ya cimetière ya Kimbanseke bisika batombe ya bato ezali bisika mikuwa bato ezali bato ba parvenir kotonga bandaku ya kovanda bato batie bandaku ya kovanda na kati ya cimetière donc ezo salanga somo nazo ndima te ki batomba bato tala ndenge komi batombe ya bato ko ba buki kutu ba miyibi bakuluna ya Kimbanseke bakumi koya ko buka batom pona ko so barre de fer bakende koteka donc histoire moko incroyable mais vrai toza vraiment na kati ya cimetière ya Kimbanseke bakomi penda basangani baye ba buki tombe ba récupérer ba barre de fer ba ke koteka bandeko ata mawate bandeko bazo banga te baye penda basali action na bango ba ke bateki et batu mususu quel motema ya mabe bato bakufi ba pemi botika bomba pema na kimi ba famille ngese bomba mandaku mais bino ko parvenir ko ya ko buka tombo wana ko récupérer ba barre de fer bokende koteka et bozui ba mikuwa bato o eza na se mabele boti bandaku na bino likolo pona kotonga bandaku ya ovanda donc c'est regrettable eza mawa bota cimetière Kimbanseke batonga lisusu te na ba pays où eza développé na ba pays où ya malamu est-ce que cimetière pona bisika bazo honorer bakufi et ko za modèle oyo bino mo juger en tout cas eza mawa mingi et quand on est bino ke podcast TV et qui t'a qui bon na mabele ya Kimbanseke pour nous la découverte et je crois bien to comme na biso ko chité déjà. En tout cas toujours souka pensa awa édition na biso ekomi nango na souka yango na kozanga te ko remixer mes boss tel que le boss Yannick Malundama, mon boss Yannick Malundama, moi à Londres Tongo que je lui salue à passant. Pourquoi pas mon boss live, mais c'est Ronnie Malundama. Papa ya banebele, papa se salume à Nangwende na yo et na bosante ko remixer mère boss maman Laura Mantuela, babi mi yonde muto matara avant le camp tazo matamutu kezo ke ndili Kimbanseke masina maman umela na Nangwende na yo. Na bosante ko saluer Matu Mantuela mi amori. Na saluer Sikozali
Michel Mbanzani babi yonde misapi nkolo le panta makasi na kati njili babi mutuka no ate gata ndeni so ngezo nga clair nde osombela rango kende kana immeuble cellule chez Michel Mbanzani que je le salue à passant. Na saluer monsieur JC Kwedituka Makwiza, le papa que j'aime beaucoup, mon papa chéri, gros bisous à toi. Na bosante ko saluer papa ya banebele papa Maya na Belgique, moi na Belgique à Tongo et na saluer les sous Piman Mantwila, moi na Chypre, balobi yonde mama kulutu yabana et na bosanité ko saluer mon fils Séraphin Louvedila, babi yonde docteur na kati ya Paris, na kati ya Panama na saluer et prof Malik Kizoa, babi le plus beau des groupes scolaires Mama Deli, le prof Malik Kizoa, na saluer na musika et na bosante ko saluer équipe technique mobimba ya Yabiso Podcast TV ainsi que ingénieur nango ingénieur bazana kine puis bazana Angleterre na saluer bino na musika et quand on a bino que n'oubliez pas de vous abonner massivement. Beau s'abonner et ben édition na biso édition boy sur CPL Sabino beau sangate ko partager ko commenter puis ko liker. Merci beaucoup et tokutani bon édition ezali koya. Bye bye. Yabiso yé on a peuple congolais kitoko Yabiso ya moyo oyo biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo detango na biso matoye yoki miso emono yabiso yé on a peuple congolais kitoko musika esa tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te Yabiso ya moyo oyo biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo detango na biso matoye yoki miso emono Yabiso yé on a peuple congolais kitoko musika esa tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te Yabiso ya moyo oyo biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo detango na biso matoye yoki miso emono Yabiso yé on a peuple congolais kitoko musika esa tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te Yabiso ya moyo oyo biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo detango na biso matoye yoki miso emono Yabiso yé on a peuple congolais kitoko musika esa tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te Yabiso ya moyo oyo biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo detango matoye yoki miso emono Yabiso yé on a peuple congolais kitoko musika esa tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te Yabiso ya moyo oyo biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo detango na matoye yoki miso emono Yabiso yé on a peuple congolais kitoko musika esa tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te Yabiso ya moyo oyo biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo detango na matoye yoki miso emono Yabiso yé on a peuple congolais kitoko musika esa tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te Yabiso ya moyo oyo biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo detango na biso matoye yoki miso emono Yabiso yé on a peuple congolais kitoko musika esa tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te Yabiso ya moyo oyo biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo detango na biso matoye yoki miso emono Yabiso yé on a peuple congolais kitoko musika esa tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te Yabiso ya moyo oyo biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo detango na biso matoye yoki miso emono Yabiso yé on a peuple congolais kitoko musika esa tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te
ya biso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo nde ntango na biso matoyi eyoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko iti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo nde ntango na matoyi eyoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko iti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo nde ntango matoyi eyoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko iti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo nde ntango na biso matoyi eyoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko iti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo nde ntango na biso matoyi eyoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko iti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo nde ntango na biso matoyi eyoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko iti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo nde ntango na biso matoyi eyoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko iti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo nde ntango matoyi eyoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko iti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo nde ntango na biso matoyi eyoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko iti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo nde ntango na biso matoyi eyoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko iti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo nde ntango matoyi eyoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko iti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na matoyi eyoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko iti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo nde ntango matoyi eyoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko iti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo nde ntango matoyi eyoki miso emono ya biso eye mpona peuple congolais kitoko iti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te ya koloba eza te mingi akoloba eza te ya biso ya moyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo nde ntango matoyi eyoki
yoki miso emono ya biso ye mpona peuple congolais kitoko ti mosika esesel tokomi mingi ekoloba eza te ya koloba eza te mingi ekoloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo deta matoyi eyoki miso emono ya biso ye mpona peuple congolais kitoko ti mosika esesel tokomi mingi ekoloba eza te ya koloba eza te mingi ekoloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo deta matoyi eyoki miso emono ya biso ye mpona peuple congolais kitoko ti mosika esesel tokomi mingi ekoloba eza te ya koloba eza te mingi ekoloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli na sikoyo deta matoyi eyoki miso emono ya biso ye mpona peuple congolais kitoko